du début à meeting tina suka à meeting ba empêcha été mutu moko ta yaki même pas kitsa drapeau wana chef de l'état pour mon dimension ya complicité. Heureusement cette fois-ci on a nommé ba gouverneur ko ba autochtone te abakatanga wana zulu kwa mungalo che gouverneur kuna na ba mujima wana zulu mukongo che gouverneur kuna na ba mai ndombo zulu luba o che kuna donc ça dit faut ça la kana ngi mobutu anda osala parce que baza clair na yo te zana bato ba hypocrite te lokwa bato wana ba viva lokwa ba rwandais bazo soyo ba ocha mon pepe chef de l'état ba congolais lelo Franck Diongo bandi mbangu ils n'ont même pas pouvoir de qui monsieur mbangu bato ya bande ko panza ba pano na bango lelo belé ba réussir te na ba élection. Pourquoi? Parce qu'il y a Kataka Longola qui tina ba photo na bango bato na ba ke porter plainte. Franck Diongo okimi okewa botiki parti zongao akatanga pe mon général Edi Kapende de mes respects. Donc kune zande moto Soriano obikate facha yebisaki bino bien que premier mandat deuxième mandat donc osenga pe na bino justice bosala musala musala bosala yango botika o bosala kina o bosala wana bosala musala bosunga république mutu soko ayibi bambongo oyo ya somba biloko wana ya moyibi kobotola na biloko wana entre autres lelo oyo nanga mongol wana a détournaka yibaka bambongo asenyi asomba tina hôtel Castello 3 millions de dollars bubanda ofute combien poisomba hôtel à 3 millions de dollars m'a déclaré guerre na Congo akekota na M23 hôtel est fonctionné famille na eba oliambo matata ponyo oyo azobata manasima ba campagne alobaki akobima bimi na 0-0 a détourné plus de 350 millions de dollars à Tonga université monene mbongo azo bénéficier na mbongo na timo ya lelo et ko se passa à bongote bao musu batikali bao yiba bao somba ba bien ba ebi ke bao bénéficier na ba bien na ta musala sili il faut ko boto la tout ko sala ndenge maréchal abanda o sala na kala o yibi ba boto lo na biloko sombaki